Niki Menga solution ezali pona bana na yo na papa na bango. Solution ezali bana no bazonga ndenge balaki na papa na bango, voire même bakoma koleka ndenge balaki na papa na bango. Solution ezali Niki Menga. Bien sûr, bana no na minute oyo baza na situation ya mabe na papa na bango. Situation mabango ata mokili ekoteli yo to mokili eza contre yo, me yo moko yebi situation ya mabango nani muta kreaki yango. Surtout fongola matoi na o na oloba na mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Surtout kokanisa no boye te. Nalukaki makambo na ndimi fote ezalaki yanga, me siko pesi na tikaki nanga. Na tika nanga makambo yango, na koma nanga normal, na koma kokipe vi nanga, na ebana nanga. Surtout kokanisa bongo te, koloba pe bongo te. Siko kosala nini? Nayebi eloko na koloba no posala. Po bana no bazonga bien. Po oyo kosala sikoyo bakozonga bien te. Po ezolakisa na papa na bango azosala makambo oyo yo salelaki on calcul te. Po Niki avoya na internet okalikilaki bien. Tango makambo ezokende soki ndenge nini oza kokalikile toujours. Oyebaki soko osali boye fali akokende boye, soko beti boye fali akokende boye. Pona nini? Po obota na ye, ozala na ye, ovanda na ye. Fali wana azaki musicien, chanteur na groupe ya motu. Azako luka vie. Fali ya lelo azwa vie, aprotejaka vie. Fali ya kala nano bota te. Donc awa soka ina poto so ba pesi esika kolala sepeli. Me fali oya lelo soka ye poto opesi esika kolala ba modela kala eza injire. Donc achanza. Ata lingi kochanze te, me niveau azali ekochanze. Yango Niki Menga solution ezali. Nga papa robo na solution. Balobaka nini? Pardon, c'est une force qui libère. Zala calme. Na ebo lobia. Soko melaki ye, totindaki batu, basenga pardon. Na lobia bongo te. Na lobika kia bolobaka. Pardon, c'est une force qui libère. Siko d'après okanisa ini. Ubi okanisaka nini na phrase wana. Talanga na ibisa yo, Niki Menga.
bato bapratikaka mingi yango eza bakretien no mpo ekomama na bible sikoyo na mokili bato bapratikaka yango susu mingi ata mpe asambelaka parce que aza na posa nde ye balimbisa ye eza teke ye nde mutu fo alimbisa bato yango alobaka mingi pardon c'est une force qui libère mpo ye ayebi asala bato mabe akosakana te sikoyo akontaka bato wana bakolimbisa ye sikoyo ntango azoloba pardon c'est une force qui libère elakisi azoloba boye ngai nasalaki yo mabe neti yo Niki Menga osalaki Fally mabe sikoyo soki olobi pardon c'est une force qui libère mpa na yo ozoloba boye Fally soki alimbisi yo eza mpe bien mpo ekomama na bible mpo soki akangeli yo kanda mwaye te soki alimbisi yo elibere ye mpe bongo te me eza bongo te yo nde moto ekolibere Fally te wana eza modele baesplikaka bino na bato basala mabe somo mpo bapesa bango pardon yango batiaka ke soki ekosenga bolimbisi olimbisi ye yo nde moto okomi libre orke bongo te selon ngai nake na bible te na korige mpe bible te mpo banda nakola natambolaka na bato nayebi alors yo Niki Menga nalobi fosenga pardon ekolibere nde yo sikoyo pardon ngo oyo osengaki na modele ozosengela yango te landanga bien fungola matoi banda kokoma ngo kokoma tosala ba audio te bongo mpe bien te nandimi tele king akozwa temps koyoka yango soki ayoki yango akobebisa temps ebele te akontinue koyoka ntina suka akolinga te akozala mpe na temps te mais bon sala boye lokolo oyaki na media oza mpe na ntimi na yo alors pardon na yo ya kosenga na media Niki ozoloba na nga ekozala ndenge moko akokipe ne pango te akoyoka te d'accord avec toi akoyoka te mais yo yaka modele nga na koloba atako talinga koyoka te suka nango akende tala pa kozala na temps ebandeli ti suka fongola matoi oyoka alors Niki Menga okosala boye zwa mpenza ta na yo obi esala YouTube yo moko yaka mpenza olobi nanu pourquoi donc avosenga pardon olobi pourquoi oyaki na internet kokosele makambo kolobango likolo te soki akozwa yo 1 mois lobango pendant 1 mois kokipe ye te ayoka bato ne bakoyoka bandeko ne bakoyoka to loba kaka vérité pe en détail bongo ti ozokanga napesa exemple soko ye olobi Fally nayaki mpo natumbola yo mpo nayebaki ntango na kotumbola yo nakoko bénéficier na quelque chose mpo nga mpiaka esalaki mpe nalingaki okipaka kaka bana te me na ngai nabotela na yo bana ocomprendre me ntango okoya oloba bongo okokoloba na yo me yango te elakisi pardon
posenga pardon siko fo loba boye o penza yo moko peka osalaka olobi fali ngai eloko etininga na ya ezali échec lokola nayebaki soki naye tout droit makambo nasala yo nawanganaka ti lelo atuka ekopesa susu kanda simo bando explike makambo yango oyo wanganaka par exemple lobi oyebi ntango olobaka okanga na badive na mbetu na wanganaka na bandako wangana pona boye me nayebisa yo nga na badive tobima kaka mbala moko te tobima nombre de boye tanga tu ata batuni yo te okomprendre olobi bongo landanga ekobikisa yo makambo nazoloba bana no bien sûr bakoyina yo bakamarade bakomona nkele mama no akomona mposa kosanza mais yo soluka pardon no pardon c'est une force qui libère oye simo bakisi ezalaki kaka bongo te fali nazalaki manfu soko koboyanga boya parce que na Londres lisusu kuna lisusu na voisin master no wana boye nazonganga moko kuna na bima na ye okoloba biloko na tu okoloba pe na banda koyiba bambongo na poche ou bien n'époque wana yo banda koyiba te yo zaki na mbongo otiki oye siko na tour oyo do loba makambo tu osalaki soki mpo olinga koboma ye loba nalingai mpe na boma yo kaka ngai nazanga yo ozala no mpe kaka te do loba ngwa detail explike mpe modele olinga kobomila ye zwa ata na yo kosote ata parti moko te loba mpe ndenge okosaka bana na yo ndenge omanipilaka bango ndenge osala tu batiako kaka ka ke papa na bango te loba tu mpenza tu bimisa donc yo moko kosentir ntango omoni ke mwana no alamuki azotala miso mabe yeba ozokende na nzela bien po pardon la force qui libère bino bozwa yango na pete yaonga papa robo na evitaka kosala bato makambo oyo nakoka koexplike te mpo avant ngai nasenga yo pardon fo na explike mabe tu nasalaki yo ya detail ngai na ya bongo yango mpe naye koloba na yo naye kolakisa mayele oyo ya ngai mpe lokola ya yo okobanga bayina yo wana batali yo ngai nabangaka te bayina ngai me nga naso biso bien bana no bakobénéficie ata bakoyina yo ata bakolobosa mama moko nkele osala bango boye mpo na nini osala papa boye mpo na nini tala bisika tokomi lelo me yo sepela mpo kozala libéré pardon c'est une force qui libère sikoyo le king aokipe yo nanu te me bato ne bakoyoka sikoyo na histoire ya Zaïre okokozala mwasi ya bastar ya musicien ya liboso asengi pardon akonfese koleka kokonfese asali kirdan koleka kirdan mpo modele wana ntango kobimisa tu sima olobi nasengi pardon mpo na makambo tu nakoso te ntango bakoyebisa le king bakoloba kaka limbisa yo le king akolimbisa yo
Paul King akotuna ko tute so boza bien na bana akoyeba ne déjà ke bana si bayini bazo monon kele akoyeba ke bato babanda kokotelo na kala basambwe pe bayini yo akoyeba na mama na yo na banoko no bakokima yo Niki kokipete bato bakima yo obotama yo moko okokufa yo moko bakokunda yo moko mais okozwa pardon pour la libre sentir à l'aise na komi libre tango bana bayini yo olobi kana sengi pardon na komi libre na lobi tout on na sala papa na yo tous les détails oza na mémoire nanga soki pe na bosala ki mususu na koya ko baksa onkaka na YouTube vanda wana mokile yoki mokile ina na ngai mokile bayi na ngai mengai na bimisi pe na sengi pardon donc Niki Menga oko sentir liberté moko nano sentira te oko tikala yo moko me bano sentir ne tozana bato pele metala lelo oyo bando kosa kosa banda bokabwa na fali o chance bato combien de fois po oya tin internet ezo la tsake ozaka na bato te ozwi bato nde ya sika na internet yango keti ba Brazzaville me bawana tu bazali ozwi bango na lokuta tango koya na makambo tu ya mabe wana tosalaka na fali na oyo ekomisa yo bongo na oyo tia bana na yo balola bango mutu osukula bango cerveau na balokuta na manipulation en tout cas okoyeba kilo ya phrase oyo pardon c'est une force qui libère okozala libre même ataba tio na kilo obano pesete omona penza kilo ete 0 kilo batio na baguette pese koleka yo pepele Niki tokani no ok bonne journée. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Eh nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.